On ne combat pas Israël, je vous ai toujours dit ça, on ne combat pas Israël. Okozoka yaya, okozika moto, nzamba kotumba yo, tuna pharaon abetelo lisolo tanga zoka ngaba Israël. Quel est l'international qui a reçu une lettre venant de Nollywood, écrivant ou soit d'une nation contraire à nous? Bon, il y a la question internationale, ton dimi, d'accord. Dans ce contrat au signé. Tellement on a besoin de poser des moussala qui tombent au makasi. Il faut tolérer les films parce que quand les gens vont voir de l'extérieur, ils vont se demander contenu aux autres la malolenge oyo. Parce que ceux qui moninga ça la moussala moko et ko yeba ko apporter un plus na domaine na biso nyonso. Biso nyonso faut soutenir. Parce que en plus on attend ko ya et ko za la na conséquence c'est pas ya mutu asali yango te mais pas ya baninga nyonso bazali pene na yango mona ka balobake. Na ko sala na yo lipamboli po na génération mobimba. Ozana likambo ko lobate batela monoko ndeni boya na bate ko loba o sila kanga bambwa na yo. Ce n'est pas bien. Tout le monde peut papa masasa lobi ke ya ko sala na yo lisusu. Théâtre ni pas belle vie ni pas sila. Gloire à Dieu, c'est sa décision. Mais ce que ça a molimo ya ko boycotter, ndé bato bazo ke neko sala bongo, Dieu ne permettra pas. Na kati ya baba cook, ndega ba komela ba commentaire et belé ba artiste. Toko jouer pona mams toko jouer. Toko jouer pena bondi maté que to jouer encore y pas à former fort. Toko jouer bondi melo toko bimisa wana te. Mais ce qui oyebi otala vidéo mo ke markayo nazo loba bien ya kala. Il y a de cela 10 ans passés ou 5 ans passés. Pesabiso titre na kozona nous ya sikote ya SB na nute. Zwa pena ezaka na libanda. Et on a besoin. Je présente mon produit. C'est celui-là, c'est une actrice congolaise qui a commencé le théâtre depuis plusieurs années, qui a eu à nous marquer notre enfance jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi aujourd'hui on a accepté de l'accompagner par rapport à son savoir-faire, par rapport à tout ce qu'elle sort d'elle. Et je pense, et je le crois, je crois en son talent, je crois à ce qu'elle peut faire. Déjà, elle est bilingue, elle te parle l'anglais, normalement, elle te parle français couramment, et elle peut aussi jouer dans tous ces états-là. Donc tu peux lui prendre comme médecin, tu peux lui prendre comme je ne sais quoi. Tout ce que vous voulez lui donner comme rôle, elle est capable de l'incarner. Alors j'ai fait appel à tous les Africains, j'ai fait appel à toutes les maisons de production de l'Afrique, que voici un talent qu'il y a ici au Congo et que nous sommes fiers de notre talent. Et si vous voulez oser, appeler cette dame, vous allez voir par vous-même, vous allez comprendre par vous-même ce que cette dame est capable de faire. Et aussi, elle a une forte équipe qui l'entoure, qui fait très bien son travail, et cette équipe-là est capable de transmettre même, de traduire même les films en français ou en anglais, donc vous ne serez jamais déçus. Voilà mon produit qui est l'incontournable Sila Bissalou, Mams, Bekam, Pomba Sen, on emprunte ça, c'est bon, on a bien qui place Moroté, Pomba Sen, Sicile Impératrice, Sila l'Ivoirienne, ainsi de suite. Donc je vous ramènerai très bientôt là, avec ces extraits de films, on va essayer de traduire même 10 à 15 minutes pour que vous essayiez un peu de voir ce qu'il y a comme talent dans cette dame aussi, entre guillemets, c'est une fille qui prie beaucoup, donc comprenez un peu. Bandeko Balandi, Yokani Télévision, MK Yokani Télévision, la PCB Beauté, merci énorme na fidélité na bino na abonnement bozali kokolisa tango me dit pourquoi na chaîne na bino babako knyoso. Essaye na maboko ezala ka likolo parce que film na biso kende kitoko kende malamu mingi to kende énormément ko s'abonner, ko partager, ko commenter, surtout suivre du début jusqu'à la fin, ko sauter publier bon onde ba soutenir mutu na bino bon onde ezalaka. Donc merci parce que mot d'ordre penezo sala mapezo yokana ndeka to yokana ki merci na babakouk parce que présence na bino et bouger le roman boye na mutu nanga na bongo nanga na kati ya chaîne et ça ninga pesu bien makasi. Vraiment merci énorme. Merci de vos encouragements, merci par rapport à tout ce que vous donnez et tout ce que vous faites. Nzamba mona papa mbola bino lisu ça pesa bino ka makasi. Apesa bino makoki ya kotala rapé ko commenter, ko partager. Na barango chaque jour que meilleure manière ya koyeba soutenir biso za otali vidéo du début jusqu'à la fin. Na baba coupe nyonso na zebisa bino donc otali vidéo obandi bandeli tina suka soki pe ozate tika ngweta la ranango ko sauter publicité parce que meilleure manière na ngai ya ko senga yo ezali ya ko talela ngai publicité du début jusqu'à la fin émission ko bandeli ti suka parce que so na erno solo lombo ezamo apasi
mais merci mingi na bao pe bao benganga merci mingi na bao nyoso bazwaki identité na batindi te na bao bonga mabatinda na bao basengi bao tinda kala mingi te vraiment nzamba mona papa mbola bino oyebi que toi na mission monena ko sala alors on est ensemble merci énorme de vos soutiens que vous nous apportez na pesi mbote na mon ami Johnny Taye na kati ya Paris na pesi mbote sika pi ozali musala kitoko malamu bon boulot à toi merci parce que tu es là pour les conseils merci parce que tu es là pour me guider na président nyonso ya Babakouk ya mokili mobimba partout place bazalaka président Joshua na pesi mbote merci pona ba conseil kitoko ozali kolemba te ko pesa Babakouk tongo midi pourquoi arrêtons des insultes plutôt to kene mingi nde focus na musala na biso na produit na biso photo teka ya solo que lelo esika oyo tozali tokeneki mwa mbango tobosani mwa boyebi kezalaka na sima tobosani yango mais toutefois on est ensemble avec vous na ye pona na meka ko recadrer quelques dire aux Obama parce que musala nanga ezali yangwana tout le temps je vous dis que ce n'est toujours pas par rapport aux insultes mais par rapport ya makamoni ngezo tambola film mais c'est kende bien makasi vraiment etale liwane ça dit somme bobo à perdre 3 bana na mbala moko baziki na kati ya ndako. On est en train de travailler sur un projet où on présentera les plus anciennes vidéos de Mams. Ce qui est bien au la vidéo qui marque bien ya kala. Il y a de cela 10 ans passés ou 5 ans passés. Pesabiso titre na kozona nous ya siko te ya SB na nous te. Zwa pena ezaka libanda. Ya on a besoin de une partie ou ebiso partie ou marque kayo makasi to retirer partie wana to traduire en français to traduire en anglais et puis aussi on te conseille la promotion parce que certaines personnes disent ceci. Bozolo bela muta local. Avant de devenir international on ne commence que par être local. Parce que ceux qui mboka no esandi on habite côté ni okende. Il faut aller bana kotika ba empreinte na mboka. Yango ba empreinte etikala. Si quand on décoller na bino ensemble pour comprendre c'est quoi l'international. Bino bolobi ke biso za inter. Na mona ki ba monde ba commentaire ba lobi que non aza international te ba yebi etata na ngabo okosi maman. C'est pas juste, c'est faux. Est-ce que yebi ke maman mabela yebani ti na ba mboka wana nyos. Siko est-ce que bo mona da kenda kuna ba yebi groupe Salongo na ebité so boyebe c'est un groupe Salongo et bimaka kena osala film moko libanda so côté ni le baba yebi ndenge moko na msila na époque oyo so ko lobiki ba yebi to aussi parce que degré film ne zotalema on te la ki sa que il y a solo ba yebi par-ci par-là na monté mama be 42 mutoro ba ke ba yebi mais je vous promets que au fur et à mesure on avance on sera encore plus international quand vous allez voir nos films en français toucher bah, milliers de vues. Vous comprendre que vraiment on travaille maintenant sur l'international. Le cap qu'on a changé là, c'est le cap qui te permet toi de comprendre que film n'habite sur bakangi son posant un lingala. Otani n'engezo salamela. Je me remona que n'enge mona ba marodi ba film les kanaba A+. Et un spécial. T'es des complexes de ça ba tebele pour baloba que non kuna baleki so kindenganité. Et ça a moyen qui sont bopé si on peut pas na biso beaucoup mon alors il y a un toso benga na bango chaque jour. J'ai fait appel à tous les producteurs de l'Afrique, à tous les producteurs de partout. Ba ya ba ko vivre nani makamoni ni auto ça capable ya ko pesa bango. Comment on peut leur donner quelque chose de bon? Na c'est ba talent ya solo za na kati mboka oyo otika la ko dimate misu ça inexploité. Misu ba ko fana talent na kande ba mbisi ba ko fana kati ya mai. Ba na balaki soki mobudu so balaki nyongo ba lob ndo mbisa lembi batinda kinga na mokipo balianga me balie ete mbisa kufi na souci po ba olia ete na Congo ndenge moko ba talent ebele na kati ya mboka o et ici la pamba mais avec notre patrimoine national avec notre produit vendable et incontournable vous allez vous-même voir ce qu'on est en train de préparer bientôt là pour CP la dessous kolika parce que ça mukina ça veut dire que film moko ezoya na lobana te mais ya to consommer na no point final bon si mana bo mona makambi nezo ya na c'est no ezo ya wana eza somme donc le ngwana ntela ke bana c'est na machine bon ndima nga tete ba basaki bêtise à côté film lobby bon mona ima point final tant ekoti mamni esalaki bon mona que on a arrêté le temps quoi YouTube et télémaki et ko fongwa manapo quoi parce que tant point final ekoti ba chaîne nio c'est très ba vie za kisuma longa te pour ba tenir so ba kuna na moins d'une heure to na 12 cas na moins d'une heure te Babakouk na kela bino nanda sala bino boy nanda pesa bino pifo ya modèle oyo hein soki nzambe apesi mutu tango na ye ndimela tango moninga
On ne combat pas Israël. Je vous ai toujours dit ça. On ne combat pas Israël. Okozoka yaya, okozika moto. Nzamba kotumba yo, tuna pharaon abetelo lisolo tanga zoka ngaba na Israël. Nzambe bakabasali na ndako pharaon ba premier né ba kufi mabe. Ba sotrel ba yeko soa ba tupamba ainsi de suite. Tant que tu vas en dire sur ton cœur, Dieu va continuer à te frapper jusqu'à ce que tu comprennes que la main de Dieu, on ne combat pas la main de Dieu. Quand Dieu décide de bénir une personne, prenez le temps d'accepter de bénir Dieu parce que ton tour aussi viendra. Car le panier continue à circuler. Peut-être que l'obi est à tour nangai. Mais tellement na ngam malamu bonandimi na ngatanga muninga den bongo den zambenda ya ba pambola ngai mais so na olinga ndima mulama muninga te wetoni laman de mutakena koza aze corda tedi muninga abosani ke cordo ataki po bakene ko bakanga mardoché ezaki yemoko boye bango nzamba camarade na biso te nzamba mukolo makasi a camarade mutute talaka avant nyonso esala mayende azaka nzambe c'est quoi décider loko yo boya yende kolo mokili a décider loko yo bola pendant ko va na mokili na ye na pema na ye na makambo nyonso ya ye au moins ko samba makambo bien te. Donc pour vous dire que ne vous en faites pas, on va gérer ces problèmes et ça va bien se passer. Mutako sabinote et koleka kitoko l'international bato kasbino bengi international bon to réfléchir selon ndenge bino bopesa biso idée bato o bino so bengi international. Quel est l'international qui a reçu une lettre venant de Nollywood, écrivant, ou soit d'une nation contraire à nous, et bien guié pour quelconque contrat. Bah, on a contrat, on va signer. Na, par exemple, gouvernement, il y a Brazzaville. Na quelle musique est? Pour toi, mboka moko, Congo Brazzaville, mboka moko, et balende kaboli biso. Bon, il y a la question internationale. Ton dimio, d'accord. Là, c'est ce contrat yo signé. Bah, ebisio que bah tellement on a besoin de poser des musala qui toko makasi. Yangona. Ce que ça yote mutoko mal lettre pour nous kende kotisa. Biso ce que toko kende na niveau que to linginde musala na biso nde sala que batu wana ba mon importance na biso ba komela biso. Mokoloto li falansa ya solo na mokoloto ya solo ba beti ba tie caché. Pourtant boya tout na biso to c'est bino tala. Omoni yango gouvernement X ivoirien mutebengi sibiso. Gouvernement Nigérien Moutebengibiso, gouvernement camerounais Moutebengibiso. Soyez patient, n'allez pas si vite, on va y arriver. Tout ça dans la porte, il faut tout les lisser dans film parce que quand les gens vont voir de l'extérieur, ils vont se demander contenu aux autres la malolenge oyo. Il y a un moment que baya ko découvrir qu'est-ce qui se passe. Et puis to zui ndingi ça, to pe to zui mokano ya ko loba que to certains films, on va mettre ça en français, on va sous-titrer les films s'il faut mettre des voix, on va mettre le voix et on va mettre ça sur internet et puis voir ce que cela va faire parce que les contenus qu'on a est tellement riche que ça parle des histoires vraies qui se passent dans nos vies que bato bazana posa ya koyoka pe komona yango bato bazana posa koyoka na ba langue oyo ezali internationale et on a pris la résolution de le faire pour vous. Soyez calme, ils auront temps. Vous barater pour Moutazoa à intérioriser phrase aux en français, na lingala comme si on a français, ils auront temps. Maintenant, c'est notre aura 15 minutes, 10 à 15 minutes pour essayer un peu de donner le goût à ceux-là qui veulent vraiment suivre le cinéma congolais. Maintenant, senga bolingo ezala. Bolingo ezala makasi, poni bolingo ezala makasi. Parce que ceux qui moninga osala musala moko bo e koyeba ko apporter un plus na domaine na biso nyonso faut soutenir ye parce que un plus on attend ekoya ekozala kaka na conséquence pas ya mutu asali yango te mais pas ya baninga nyonso bazali pene pene na yango mona ka balobake na kosala na yo lipambo lipo na génération mobimba nzamba pesi mutu moko akitiseli ye onction moko boye pona ayeba ko pambola to ayeba ko assainir nzela to pe ayeba ko bondisa nzela pona baninga nyonso bayeba ko leka malamu. Pour bien se souffrir ndenge moto parce qu'il y a à fouti prix à payer. Alors on reste focus, on reste droit dans ce qu'on fait. Na makamoto za produit na biso nde faté kama atekama kitoko pe malamu. Ozana likamba ko lobate batela monokoko. Ndeni boya na batefe boloba o sila kanga bambwa na yo. Ce n'est pas bien. Hein? Oluka kimia ko, to luka kimia biso nyonso. Et c'est important. Tout le monde papa masasa lobi ke ya ko sala na ye lisusu. Théâtre ni pas Bellevue ni pas Sila. Gloire à Dieu, c'est sa décision. Mais ce que ça la molimo ya ko boycotter, nde batu bazo kende ko sala bongo, Dieu ne permettra pas. Oyebi tangu Eli azala ngomba aolela.
azolo bakenzambe natika linga imoko musalango yayo na kosala ngo ndenge nini obi nzamba yebiseke nini il y a 10 000 autres personnes on a ba fléchir té devant balle bazawana boye bango mais yetanga zotala na mokila monike bato basili peut-être que nzambe alingi soki muto alingi te kosala na biso boko finga ete botika ye c'est sa décision personnelle ayebi pour la nini azu yango mais ce qui projet ezali ke ya koboyikote même biso toke jouer excusez na kati ya babakouk ndenge bakomelanga ba commentaire ebele baza ba artiste toko jouer pona mams toko jouer pena bokondima te ke to jouer encore pas à format fort toko jouer bokondimela toko bimisa wana te mais eza souhait na biso te que mams azala batunye so ba linga ba basimbise touche c'est pas ce que nous voulons tozo luka kimia na ba manière nango nyonso. Mais le fait on a la capacité de parler et de répondre. On a même des gens qui, si aujourd'hui là se décident de venir parler, ils ont quitté au mingité et on leur calme pour leur dire que non, il faut besoin de réserve parce que ce n'est pas encore le temps. Ils ont un mot bitumba un mot faut qui kotak. C'est très important. Pour l'instant, on demande la paix parce qu'on doit rester concentré, on doit rester prié surtout parce que vous avez dit chaque jour que makambo na kindo ke koti na kati. Ce qu'on a nos solité que kindo ke koti na makambo na okamoyo. Kindo qui a solo ya pire et koti na makambo. Alors faisons très attention pour natoye bako sauver pour na biso na kati ya problème oyo. Na baba kouk nyonso na sengi bino boy. Donc film koti. Boye bako kota na désordre. Pourquoi? Parce que le première heure au vidéo côté en ligne on te détermine ka performance dans pona temps ekoye bakoya. Donc kota tant ba film kota total atoza na nzela tika ngo lo baka tanga na sac lo banaka ta sac. Pour performance wana muteko pesa mpifona kati ya vidéo wana nani recommandation nango pour que kende liboso makasi alitango koma suskimia malamu ndoye kotala siko pour noyeba ko comprendre eloko zo ko sala film ndenge nini elekanaki na sengi suna ba ko keloko moko ndenge toza boye manière malamu ya ko soutenir biso na lo bango chaque jour eza ya ko talaka ba vidéo na biso ya ko commenter ka ya ko partager ka ko sauter publicité parce que yango muteza ko permettre biso toyeba ko sala musala na biso na esengo pe kitoko nyonso. Donc merci énorme. Je crois que je n'avais que ça à dire pour quelques minutes seulement. Avec un live où on sera ensemble en train d'essayer de trouver des solutions et donner aussi vos propositions. On se revoit très prochainement. En attendant, abonnez-vous massivement quand vous avez 20 000 abonnés. Vous savez bien pour n'abonner que YouTube est un bon bongo. Ceux qui 20 000 abonnés qui vous savez bien makasi. On se revoit très prochainement sur cette même chaîne avec un autre numéro. Mais sinon, n'a pas quoi live. Au revoir. Je présente mon produit. C'est celui-là. C'est une actrice congolaise qui a commencé le théâtre depuis plusieurs années, qui a eu à nous marquer notre enfance jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi aujourd'hui on a accepté de l'accompagner par rapport à son savoir-faire, par rapport à tout ce qu'elle sort d'elle. Et je pense, et je le crois, je crois en son talent, je crois à ce qu'elle peut faire. Déjà, elle est bilingue, elle te parle l'anglais. Normalement, elle te parle français couramment. Et elle peut aussi jouer dans tous ces états-là. Donc tu peux lui prendre comme médecin, tu peux lui prendre comme je ne sais quoi. Tout ce que vous voulez lui donner comme rôle, elle est capable de l'incarner. Alors j'ai fait appel à tous les Africains, j'ai fait appel à toutes les maisons de production de l'Afrique, que voici un talent qu'il y a ici au Congo et que nous sommes fiers de notre talent. Et si vous voulez oser, appeler cette dame, vous allez voir par vous-même, vous allez comprendre par vous-même ce que cette dame est capable de faire. Et aussi, elle a une forte équipe qui l'entoure, qui fait très bien son travail, et cette équipe-là est capable de transmettre même, de traduire même les films en français ou en anglais, donc vous ne serez jamais déçus. Voilà mon produit qui est l'incontournable Sila Bissalou, Mams, Bekam, Pomba Sen, on emprunte ça, c'est bon, on a qui est place Moroté, Pomba Sen, Sicile Impératrice, Sila l'Ivoirienne, ainsi de suite. Donc je vous ramènerai très bientôt là, avec ces extraits de films, on va essayer de traduire même 10 à 15 minutes pour que vous essayiez un peu de voir ce qu'il y a comme talent dans cette dame aussi, entre guillemets, c'est une fille qui prie beaucoup. Donc comprenez un peu.